que là tu sous-vêtement donc n'habite d'après mon arake aux nos propres tinasé na propre partout pour la message na caméra aux marambonga na moniteur bana Kinshasa bana poto et bana le monde entier ba vacancier pe ba vacancier flat hotel bali center sans cadre kitoko pona kopema pona bino batbolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort elalia wana niveau ya 2 fois te awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage anniversaire conférence collation de grade réunion ya service to ba croisade boya ko sala a boza mobimba na bali center son bazana mi bange na ba terrasse mi balé moko ya kati pe ya libanda côté ya bilubu bazana mo bange na restaurant balambaka cuisine congolaise africaine européenne américaine pe continentale meka supu oyo kelengi na bali center bazana ba chambre ya luxe o kondimateke awa eza Kinshasa po niveau ya confort ezali awa il faut kolukela ngo kombo bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon et bongo côté ya ba appartement engaye bazali na ba appartement ya qualité supérieure ya chambre moko 2 chambres salon cuisine salle de bain pena oyo ya 3 chambres salon salle à manger pena 2 salles de bain côté ya courant kobanga na yo te po awa courant ezali 24 heures sur 24 soki courant ekei mo bange na groupe peli boza mobimba pe côté ya sécurité ekuba pona bino nyonso tala kobanga na yo qualité ya service ezali awa te pona prix mukie oza ya kosepela flat hotel bali center ezwami na avenue tropique numéro 83 7e rue limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko pona réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47 topo bengi na plus 243 82 34 121 62 na bali center excellence dans la simplicité c'est naturel kola vexas mais vexas en griffe zate kola yango na lati aya ozo kebo zo laksanga makambo susu yango wana obike yo lati sous-vêtement te mais makambo zo tombola oyo Bénédicte namoni yo moi tatouage à libelle et tout ça et l'axe nous a combien de tatouages dans autres na ngwe belé papa na ngwe belé na tatouage parce que moni abiso to na kati ya monde apito pale okosa la sope moi démonstration la kisi biso pe ba tatouage miso ba démonstration namoni ken piana ya mkongo yango yo soki caméra ko ozwa est-ce qu'on le va dire des fois ya fingelo kozala te fingela ngate ya pa likukuma esili na défaut moti na ebite so ba finga isikani po maquillage na tia no bien msoso sima pla ba nini si meza plate sima yango yo na tape buchute ngana ti buchute olati buchute olati sous-vêtement pe na ti ngo pete nati jazz ake poto moko ya mawa tout ça mwana mobala mikomisi na ye mwana mwasi banguru tie vraiment manyuka na sima donc ipo ba memeka poto ba pese visa
na se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo chez Djonga Nganda Taba cadre kitoko pona kolia pe komela avec un pacte toujours oyo abongiseli bino ba spécialité ya kitoko weba que kobanda mokolo ya mardi di jeudi chez Djonga Nganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h awa spécialité ezalinde ntabande tabae olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque week-end babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci beaucoup bande kotu bolanda biso partout à travers le monde. En tout cas, les lots qui na ye pas ma solo sur les alliés pour moni batebele bobenga nga lobby bolobi no ken piana to moni vraiment au répondre jazz kavulu na fi moko vilaine wana basalaki na jazz émission vraiment fi yango kuta opesa nga mawapo linette ya ba gisero alata ki vraiment et ça là nga vraiment mawa trop moni nga nde na bo na yaka nga ko provoquer mutute naka nga ko provoquer mutute na linga pete muto fandi na kwena yo na te jazz akepoto moko ya mawa tout ça mwana mobala mikomisi na ye mwana mwasi banguru tie vraiment manyuka na sima donc il peut ba memeka poto ba pese visa en tout cas poto jazz et ça la nga mawa po ba punition jazz ya zwa ki po akendeka ka poto wana et ça vraiment pas si mingi alors ndenge ye moko alobaka aningisaka Zaïre lelo na yambela bino Benedict fi oyo basali site na bango kombo nango Zaïre tokosola toyeba pourquoi basali site na bango kombo nango Zaïre en tout cas Sœur Pauline Lumumba RDC Monde na pesio bambote belé Sœur Pauline Lumumba RDC Monde place ba congolais nyonso tout ya monde entier ba pesa confiance ba tiaka moi 10 francs oyo kotongela biso Congo alobi Venanga Luizo Mbata, Venanga Patrick Mayangi, Richard Amelel International, Carlos Ikabasu, mon vieux Gauthier Mascotte, Bozo Landabiso. Alors, les lobes ont découvert Bénédicte, moi c'est qui toque tout ça, mais sans polémique, ailleurs dans le monde internet, à s'imposer na Zaïre TV, auto senga bandeko tout bo s'abonner vraiment massivement na Zaïre TV. Donc, to solanae Bénédicte, bonjour. Bonjour Ken Piana, bonio. Ngana zana nga bien ngane na poser ba question qui mezali. Oui, qui mezali ngolo nzambe. Na sepeli ka sourire na yo ça un plaisir. Hein? Merci beaucoup. Alors Bénédicte ozamwasi kitoko et loko nini sala depuis kala wana wa apparaître traité na masolo o ya Monde Night. Nazala ki un peu na déplacement muke moi bamakamweza ke belé au salasco comme dina comme libre yesiko na mondango voilà na ye ouais siko na mondango est-ce que tokoye ba parcours na yo ye kaka na kindekendeke ya ba Karine ke no natanga tena koti kaka ba faire ngo na ebite yo passa na moi o meka ko expliquer biso Ken Piana ngana tanga na ipene nazali gradué
nasilisa na communication, donc communication des organisations. Voilà. Nasisa qui na 2018 na novembre. Siko comme classe Sili, desko na yo kota makambongo, na yepe na mutu. Yepe na mutu, ça veut dire retard à internet sur remarque que bazo baza trop ya basi yango yo lobi oye na mutu comment. Na remarque makasi parce que mutamayele ba ke na loba pe na okoma. Voilà. Pe na comportement ne ba mona ke o azama yele so comportement ezama be ba mona ke o azaburi kaza zoba. Donc c'est ça. Ndengo yeboye ba idole na yo oyo landa ko sepela na ba mingezi otangela so ata moi 3 ou 4 personnes. Ba idole na ngai mingi na sepela makasi na Keren Boyo. Aza fimo courageuse. Donc ye penza loba na ye. Aloba na ye abanga mututi. To kepe na sepela pe na Ken piana makasi. Ken pena penza papo la rapena nde baloba fimbu. Ye penza loba penza donc abanga ne mututi alobi na ye kalikam na mututi. Tu vois donc baza penza belete. Voilà baza belete est-ce que monde ngo ezala facile pona yo? Nangolo nzambe parce que mutu oyo ayeba nyonso na mokili azate biso nyonso toya malembe to mat donc petit à petit quand ezala voilà aweza monde ya rando monde ya ba problème est-ce que Bénédicte kwa sime ba makambu o to mona keleka na net ke lelo ba fingi yo po aweza dongo linga pe na dongo liyo po ngakeni piano fingi nga 12h05 ngape na 12h15 oza na réponse na yo est-ce que okuka biloko wana to ngamo na l'état ngamo na l'état donc nebité to yeba na errant po minga olobezate to yeba na errant. Bénédicte namoni yo moi tatouage à libelle tout ça et l'accès nous a combien de tatouages dans autres na ngwe belé papa na ngwe belé na tatouage est-ce que moni abiso to na kati ya monde apito pale okosa la sope moi démonstration la kisi biso pe ba tatouage biso eza na kati ya nzoto mais nyonso tout okotala kaka pona otande siko eza na pasi na tatouage awa na liboko na destina mikei na komana kombo nanga musuna zango na mukongo est-ce que mukongo no eza propre papa mukona ko za propre tala ka biso ba mongo tokoza salité te kolia mongo ebike mongo aleka nini yango na go liboki ntabanelengi to liboki ngulu o akapela siko yo nengo zabo oleki liboke angulu akapela nelengi leki yango nelengi obiki yo pe bato apoto ba yo pike ba crazy te na leki yango nelengi tala ka biso na ya mukongo vraiment zala no libre émission vraiment zala vraiment émission ba démonstration na moni Ken piana ya mukongo yango yo soki caméra ko zwa est-ce que le vadi ya mukongo yango yo o liboko pe na ngo pe awa bakoluka bayeba ba défaut na yo est-ce que nengo za boza na taille pena ke no taille commerciale makasi okotelema na taille makasi papa zwanga bien tango zinga na l'ouest faut zonga pe na est quoi donc ndengo za bozo ozo faire expliquer na monde que défaut ya ofingelo kozala te ofingela ngate a part likukuma esili na défaut moti na ebite so ba finga isikani po maquillage na tia non bien na tia crayon taille mata ekitite donc ba lo bateke ono ndengo za boye emsusu sima pla ba nini sima za plate sima yango yo na ta pe buchute sima na nga yango eza plate na tia buchute ngi zo ya pe mabe na makambo faso zo ya pe na tia buchute ne ba msu bazala a se miso ati buchu peut-être pe ba buchu eza po buchu batamaka te nga na ti buchute buchu batamaka buchute po buchu mona na mona a evimba menga nyonso za normal taille na nga eza normal poto moni mbacha ndenge seré peut-être ba misunya buchu eza ba buchu yebana po buchu so la tsango kola na ngo donc et mona na raso la tsango ngana ti buchu te la ti buchu te la ti sous-vêtement pété na tsango pété. OK, merci beaucoup. Aweza le kaleka direct buchu ala ti sous-vêtement en tout cas na minute donc ezaka sentiment sexy donc to leka et ça la toujours bien mais obi que devant moi na bali bobo ça l'émission ozo expliquer que na lati danga na kati na pe na sous-vêtement et puis ça va attention vraiment na ba calcul ya moi mabe makasi alors tozo continuer na biso
tomoni awa oye na décision olobi osali bocrée site na bino Enzaïr TV Enzaïr TV oyo totie wana bandeko tu o bolanda biso bosabone makasi na Enzaïr TV likanisi ya kosala site ya Enzaïr TV euti wapi likanisi ya kosala site ya Enzaïr tovandaki tokanisi tomoni Zaïr ezalaki na pouvoir makasi voilà po et marquaki époque makasi et marquaki en makasi na Zaïr vraiment talaka yemoko vie Mobutu nani vie na comment Maréchal Mobutu vie Mobutu azalaki donc il faut qu'ils aient la force donc Zaïr vraiment ezaki elo moins makasi batu ya ba pays mususu bazoya kozwa ba soda kana Zaïr pour la guerre donc Zaïr tozaki na ba soda moya makasi donc nakolo ba ndenge zala ke non soki Libye eza na guerre ba lukabaza ba mercenaires awa na époque ya Zaïr bazu ba soda soki baké au santé pena intervention donc ba libérer nde to monaka série ya ba grand pote ya Biarimana ke Mobutu pena tinda pena ba soda baké ba récupérer pena donc makambo donc yango wana nde ozo se référer mais toi na moment Congo comment yo ke se référer na Zaïr pour na Zaïr ezaki na moi longito mo boy moi yeke mo boy mais mena nini o na série siko ya Congo ezate da moi ba ambiance ezala ke no to la tabama pour taba impère to la tabilamba pena Zaïr de babilamba na époque ezate nde ezala na série Zaïr moi citoyen so tambola na carte pour citoyen drapeau Zaïr eza na sima eza pays da bien parce que na Zaïr na tangu ya Zaïr kolia ezaki na pas tendenge mikolo komi boy pour na série wana bozolia ata 5 fois voilà bozolia très bien boza l'aise donc nyon ezaki pepele donc ezola ka si tu ezola ka kozongisa bato image ya Maréchal Mobutu ebonga te donc mutu mususu pe mutu mususu pa kosala site pe po ala musa so papa na so pe kasavubu bato mususu pe akosala po ala musa papa na so musée le père mais yo siko référence ya Mobutu ezaka po obotama na série ya Zaïr ou comment eza po na botama na série donc eza po na bongote parce que to ye komona ba nini bimi belé ba chaîne et bimi belé ba msuna ba kombo na ba bona to vanda to bulletin to tia Zaïr pourquoi pas si kombo Enzaïr malgré Zaïr mais Enzaïr pourquoi monnaie Mobutu to yebi ke zalaki ba chiffre belé pourquoi yo poni Enzaïr ba to poni Enzaïr pour toye na vitesse mo boy voilà toye na vitesse mo makasi donc te cheveux Enzaïr anezaki na moi secret mo boy na kati toye na vitesse mo makasi donc na Enzaïr vraiment bato bozala décider na chaîne na biso parce que nyonso bo senga biso bo mona bosenga bato nini ba s'abonner massivement vraiment massivement tala kanga mo Bénédicte non nazana moi c'est pembe moi c'est ndela lino moi c'est mongo bazuwa voilà ba s'abonner vraiment massivement boza décider na Enzaïr. Voilà, alors Bénédicte, tozotia numéro na yo na émission na nga ya Fimbu na si numéro no to ko afficher wana. Alors bo banda be émission quand parce que na Enzaïr na si bato belé ba ko luka batala, bato belé ba ko s'abonner, bo banda ko tiasko be émission quand. Bah à partir déjà lobby déjà to démarrer parce que to za posa to za na moi vitesse mon boy. Po to la te quoi. To na posa la te parce que to na posa za na vitesse un poste yo na vitesse tala kara na Zaïr na Zaïr pardon président na ngono azaki no mutu no ya shosho na ya vitesse azaki mungala bino bwana ti basoda Zaïr basoda Zaïr biso baluka biso partout to ke bunda voilà poso to bundi to longa na biso kaka to zonga pa mais comme marambo ya guerre est-ce que boko ko bunda bola ki sapena force ya Zaïr wana ndenge zalaka à l'époque bola ki sapena force ya ba ex phase biso mona baleta voilà biso mo baleta donc to bunda makasi basoda makasi voilà. Biso alors na se souvenir na époque ya Zaïr nga zalaki vraiment mwana soda ya ka militaire na bakalwano au sentir pena que non moko koti kantia chomo na ba général Zimi ba général Bolozi ba général Lukulia au mona ba général pena à l'époque bazalaki ebele bazalaki vraiment ebele surtout na ba trois vallées a pe ba général pe bazalaki vraiment ebele donc tozoki na so molo na suka Crisco na habité moi militaire soki to zokende
Sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Moi na papa na Emery Lumumba na pesi bambote papa Piqué Mabanza. Na si bozo landa biso vraiment ebele. Alors oyebisa ba abonné na bino nini. Pona bapesa bino confiance. Boko sala musala comme il se doit ndenge ka kozoloba ou bien a ozo grimacer na bisoka. Papa koloba mingi mbanga pasi musala nde nanu ele kamaloba donc musala nde nanu nemona na bato basepela donc c'est ça voilà to promettre bango que no boza dessus te na enzaï pourquoi ce tatouage na likolo che senya quoi on déjà ba maison ti ya ba mazara pona enzaï Ken piana ngana catholique na mwana mama Maria 100% voilà na catholique donc na bota na ba chaîne na makolo pona toni sange belo ka ba mbwande ba msuba tondi sara est-ce que ça na bilamba po makambo esenga pena bilamba ngamona boutique d'habillement oza boutique d'habillement ngamoko nano ezali c'est que bato ba mela pema ndenge na makambo lo ba c'est que bato ba mela pema kande na ebiso koloba mingi mbanga passe non lo bananga mingi te to mone sapato concordance na veste à likolo na veste kande za ba greffe nini o ezali Louis Vuitton o ezali H&M o ezali H&M voilà o ezali Versace kola na lati za Versace kola Versace mais Versace ngo greffe ezate kola yango na lati aya ozo kebo zo laksanga makambo mususu yango la wana obike yo lati sous-vêtement te mais makambo zo tombola oyo tombola malembe relaxa motographe amuti telo ezate parce que là te sous-vêtement donc yo look na habité da pona mona ka ke oza no propre tinase na propre partout pour la message na caméra ozi makambo nga na moniteur alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José wana privé voilà merci beaucoup alors balobi Nzaïr eza ya kotoka eza ya koyinda na ndenga ba blague te eza ya koyinda na ndenga ba blague te numéro notre quoi affiché mais pesa biso ka lisusu numéro nanga eza plus 243 81 83 35 100 voilà wana pesa pe na WhatsApp mbala moko voilà alors Nzaïr tokotelema na biso totambolaka na biso Christophe Luvadi Zobiso ka na ndenga simande na otambola na Nzaïr donc toloba bo réquilté pe ba garçon na kati ya site ba garçon bazali mais o pe ba monique ba yebi musala ezake ba koka masolo ngo ba ye donc il est bien est-ce que bala déjà non na balate ken piana non na balate nazalanga non célibataire est-ce que koka ba dérangement bana poto toyebana kaka po biso ba mongo tolingande mbongo olobi bino mongo bolingane tolingande mbongo baloba mongo alinga musala makasi musala na mbongo po so za na mbongo te musala omona ngo te
so na mbongo te musala omona ngo te. Est-ce que oza sur pena oza na misala pena ya certificat que mutauti poto asombi biye na ye aye Kinshasa lobi bo na fandela nanu mwana mongo ngo nanu na ngumba pena ndenge bangumba ka pena. Est-ce que yo oza sur pena o certificat bana poto? Makasi na ye mo pena. Makasi na ye moko nanu. Ngalo ba mingi te. Da ye moko nde faza makasi. Ngalo ba mingi. Da yo oza déjà prêt. Ken ngalo ba mingi te. Omiyebi yo moko. Ngalo ba nanga mingi te. Siko oyebi ke ozobangisa ba attention ya ba garçon babanga te babanga na bango te so bango pe bayebi musala babanga na bango. Mutu msako oyabi na ye 1 mois mais 1 mois wana il faut bozala na ye ti ya kozonga. Est-ce que yo pe noza si non loba mingi te Ken. Koloba mingi mbanga pasi loba mingi te na bona nga loba mingi te loba mingi te so ezolakisa nini oloba na loba mingi te parce que koloba mingi osale lote bamuso baza mona aloba mingi boy na boy mais na suka nango osane lote donc ngana loba nanga mingi te d'ailleurs oloba mingi te musala nde loba na place na yo nde loba na place na ngana loba oza elengi makasi non façon zolobela c'est que oza vraiment elengi makasi mais obatela la place yango pe moi bien na batela makasi na tanga mai te Ken. Ya solo ana Crisco zela moi si soya lobi atanga maite elaxini ba fi musu batanga mai Ken à cause avant de sika fana kitango tema boy mai ngo kotanga maite wana yo tanga rate ngasiko na bule bopesa nga ideko alobi atanga maite da ba fi batanga mai ba fi saleté ya saleté makasi ba fi mpoka da yo ndengo za ba ta trace ya mai ezala exacte na tanga maite Ken ukolaka pena donc na tanga maite ma biso la kisanga nyoso na olamba na ebolamba makasi ba mama ba mongo ba mama ba mongo yebi wana ba ngaka sheki na ndako alibaite personne malgré kenda déjà mais la kisa biso déjà nyoso donc alingi teke mwana azwi libala lobi ba bengani o mwana ayebi eloko te alingi bongo te parce que maboko milai pa la kisa biso te. Oyebi ke bato babala ba regretter na balaki avant pourquoi falaki nazela namona nanu ekela mwanzambe namona na Benedict mabo mlai pe bala accepter po ba fi muso bazami yibi akola na mbali boye mbala lali ya tel bona poche zu porter monnaie akenango mais yo pe façon lula mbongo boye ko sara bongo te ngaza muyibi te yo motango mona nga déjà donc elong nanga tongo mona mbongo mafuto na parola ezana cher maquillage nanga no ezana cher sac na memi za cher siko yebisanga tongo yo mona nga boy opiangelo te rendez-vous pamba tongo benga il faut dambongo ezala siko nani akwafaki yo place olaxinga na moni décoration mo ezala maquillage nga mona sali nga lobi place yo la avant l'axanga griffe na moni lo mo mais na moni pe aneti coiffeur nda décorer yango bien elo nini wala Hello Nine. L'axa griffe boye. Donc tu dis soutenir c'est mais na moni décoration. Ngamoko. Yo mo coiffeur. Ngamoko faire. C'est comme si net muto akataka suki nde o memageti na chambre peut-être. Ngamoko. Ya solo. Ngamoko faire. Ok, merci beaucoup. Alors, topé simbote na bandeko tu balande biso Shadrack Masana Shadrack na France. Juvenal Kibala yo yebi. Tracy Mbelenga Pro ya Glody Diasuka. Na pesio bambo tebele bande rebele bolandi biso vraiment Angel Moussoeli Makizembe ingénieur Aloïse Koko Arafat Béatrice Makizembe moi bambo te oyebani na moi batu na poto ba Joël Koufle bazati na pesi vie na nga choisi matata bambo tebele o bandi de ba choisi matata na première émission wana vie na ngai matata choisi matata vie na yo wana vie na nga boka sukombo musu ya mona te misusu wana oboka te pardon pona boyi na pesi mbote na manager na nga privé de Boraki na pesi mbote na Kirene Mboyo mwana mungala mwana mungala mwasa pembe azanga lisumu na pesi mbote na Ken Piana merci ndenge oyambi biso donc esalinga plaisir à toi tu vas s'abonner toujours na s'abonner toujours donc boza déçu te talaka ngamuna zawana boza déçu ndeli boza déçu te merci beaucoup merci Crisco Lova Desairwa viens le zombata viens na Jimmy Bella au patron grand poète, tu as dit que grand poète azala moko na bangola wana Junior Mawete. Merci à Soule Kauka par Zuzi.
naposali mutu moko donc mutu asalanga mambo suki Chloé Mafuta wana penza te aza mobali wana penza partenaire yo mwa mobali ndakati bilo nga mona te suki ya mutu ye mutakainga mesho naza nango asalanga nyonso master jazz kando lobi aza master jazz kavu donc Chloé Mafuta donc ba gros bisous. Ok, merci beaucoup. Tout ce qui est Christophe Vade, merci. Merci.